Bandeko na nga napesi bino mbote 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 na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na ko partager makambo oyo elekeli ngai o na moni banda lobi kino lelo na moteme matinga na partager yango na bandeko nyonso o bolanda nga na Deline TV. Eza lokola témoignage, eza lokola na eko témoigner monene na Nzambe. Bandeko futo témoignaka monene na Nzambe o azosala biso bolamu ebele ebele ebele. Nzambe o asolo solo asala biso bolamu ebele yango na eko témoigner monene na ye na video oyo. Na pesi bino nyonso mbote mbote bana bilembo nyonso, na pesi bino mbote ba Deline TV nyonso, na pesi bino mbote mbote mbote. Nzamba mpuntulendo azala na moko na moko amona bino. Oyo kolanda ngamba liboso ngai kombo na nga mama Deline na partageaka makambo eza spirituel na chaîne oyo tolobela makambo spirituel. Voilà yango pe leo na ekoloba su makambo eza ka spirituel. Bandeko nyonso bolanda nga na bokebi makambo oyo na moni. Bolanda nga na bokebi Nzambe na biso azali atika biso te atika biso te. Monguna azaka tout le temps koluka kobunisa biso mais Nzambe akotika biso te pe atika kabana na ete ba oya ye ndeka toloba atango nyonso Nzambe abwaka bato te biso nde tobwaka ka Nzambe so tobwaki Nzambe nde pa obwaka biso mais so tokangami na ye pa kangami na biso elongo elonga ezalaka kaka ata bitumba ngo etelemi na niveau nyonso ye akopesa biso kaka elonga. Yango na eko partager makambo o na monaki ko banda lobi kino lelo. Nzambe ya msaza malamu tobondela na komba tata mwana pe ya molimo santu. Nzambe na bomo Nzamba mpuntulendo Nzamba bakoko na biso papa tala ngai mwana papa na bana no nyonso bilembo papa tozongisi matonde epai na yo topesi yo merci pona souffre de vie oyo pesi biso papa tolobi merci po ete toza na bomo na nyonso ozosala kati na bomo na biso tomona no tomona te kolo tolobi merci. Topambolo tokumisio papa na pesio sou merci pona ngolo salinga ya kofanda devant caméra pona ko partager makambo oyo otalisaki ngai olobaki na nga ko banda lobi kino lelo Nzambe na lingi na partager na bandeko nyonso na yebete komema plus na bomo ya batu ya bana na ya bilembo zwa lokumu papa o nyonso akota video o na ndenga mabe papa moto a molimo santo banda ko pela na video o bakoka ko enregistrer te devant moto a molimo santo papa na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santo na telemeli o nyonso eza yote eza musika na nga na kombo na Yesu pe na nguya na molimo santo nde na bondeli bongo na komba tata mwana pe ya molimo santo amen. Bandeko na nga Nzambe na biso aza malamu Nzambe na biso aza bolingo na eko partager experience na moni ko banda lobi kino lelo. Nzambe oyo aza vraiment malamu. Ya moni journal lelo nzembo ezo matanga kaka Nzambe na yebi po yeba tembe na yembeli binongo mokonzi ya mapinga na lola Yesu Kristu elonga nanga engambe ya bitumba nanga kombo na ye kosi na Yuda na nyako simbanga nazinga Nzambe na ngai papa azo na elokumu te futo yemba nzembo wana wa nzembo wapi yango nzembo ezo matanga lelo ezo matanga so pito tiango awoko bafundi biso Nzambe yomba nzembo imbangisi za na obi otie na calme mbala moko na tiango na seka ke na sepoto landango na yemba nga moko vraiment Nzambe na bomoi kolo Nzamba za malamu bandeko na ngai elombe ya bitumba nanga kombo na ye kosi na Yuda kolo nangu ya nyonso na mbonge ya mitungisi nanga mwana na Nzambe akosalisanga afandi na nguya pe kembo moko te na lola pe ya wana se akokani na ye toyemba Mesiya akokisi nyonso nekulusu pona simba nguya pe
kembo na yo nakoma moloki na Yuda wo bomoi nange simbami na Yesu mwana na Nzambe na nyako simbanga nazingami na makila na ye butu na moi kosi na Yuda mobateli nanga liloba na ye moto pe mopanga ebebisaka misala ya Satana. Nzembo oyo matinga lelo yango afandi na nguya pe kembo moko te nalola pe awa na se akokani na ye toyemba Mesia wo Zamba malom yango nanya parti vomezo matanga yango yango nanya koya kobebisa kimia nanga po Yesu azali na makoki kokanga nguya ya Satana po esengo na ye etonda bomoto bwanga akotikanga te naza moponami na ye akobosana te oyo nasalaki mpo na ye molinga malamu masi akosi na Yuda yango nanyakoya kobebisa kimia nanga kimbangu azali na makoki ya kokanga nguya ya Satana po esengo na ye etonda bomoto bwanga akotikanga te naza moponami na ye akobosana te oyo nasalaki mpo na ye molingami nanga masi akosi na Yuda Seigneur donc yango ezomatanga journal lelo Seigneur ezwa lokumu kuma masanjola mala na sanjolo na komisio nelonga na victoire na nyonso papa zo na lokumu yone ko partager na ngona bino yango nanyako ya kobebisa kimia na ngai po Yesu azali na makoki ya kokanga nguya ya Satana po esengo na ye etonda bomoto bwanga akotikanga te naza moponami na ye akobosana te oyo nasalaki mpo na ye molingami nanga masi akosi na Yuda yango nanyakoya kobebisa kimia nanga kimbangu azali na makoki ya kokanga nguya ya Satana po esengo na ye etonda bomoto bwanga akotikanga te naza moponami na ye akobosana te oyo nasalaki mpo na ye molingami nanga masi akosi na Yuda Alléluia, alléluia. Nzamba zwa lokumu wana tosili kokumisa ye na nzembo oyo nake ko partager na bandi ko partager makambo o na monaki bande konangezaki lobi na tongo te ba 6h na prière à 6h reve na le sonaki après na lekana momke na pongi na iko banda prière nanga na 6h05 minutes voilà elekaki na 6h05 minutes ka ale na bandi ko sambela boye na tamuke ka wana le nandi kosambela na tamuke kaka wana le na bandi ka kosambela ba moko nzamba yebisinga boye nzamba lobi na nga boye tolanda bien video na nga ekemula ito na osalelo tobaka mpona loba mingi na yebite so maloba ni ekobima pre wana nzamba lobi na nga boye pandake nafukami na osambela nafukamaki likola mbetu po mingi na ba 6 ana nafukama na likola mbetu na kitate nafukami likola mbetu na 6h nazobondela kale na bandi prière na nga nde nzamba ekoyebisanga nzamba yebisinga abina nga deli journée ya lelo abina journée abina nga deli na journée wana ezaki lobi na 6h abina nga deli na journée ya lelo dans quelques heures Satan azoya epai na yo nga natuni Satan azoya pa na nga azoya kosala nini
ekati. Nasi boyoki makambo nzamba loba na lobi na 6h. Nzamba ebisinga bi Adeline na journée ya lelo dans quelques heures Satan azoya epai na yo. Ngabi Satan azoya pa na nga azoya kosala nini? Nzambe pe a répondre eloko te. Bandeko nanga toke tozonga. Nzamba yebisa yo que Satan lelo dans quelques heures, toza 6h. Alobi dans quelques heures azoya epai na yo. Na tuni azoya kosala nini? Nzamba répondre nga te po yebi ke funa za mona mayele. Eza question moko okoki kotuna te. Ndeti boko tuna nga esende na lobi boy. So siko bobi bo tuna nga mama Deline Satan nga oyo aya pa no kosala nini? Satan ayaka kosala nini pona mpa mutu? Ayaka kopambola mutu. Ayaka kosala nini pa mutu? Bandeko na nga naokaki panique muke mingi te. Naokaki vraiment panique muke. Panique na nga ezaki vraiment mingi pona nini? Eloko na panikaki mwa ndambu. Panique mwa ndambu wana ezalaki pona nini? Po journée yango ya lobi nazaki na rendez-vous nazokende pa dentiste akelongola nga linu o na betelaki bino lisolo kuna. Loko etungisa nga na buto na baki yo kozolongwa. Na bete no masolo mino o sima. Ngabi yo linu o okolongwa. Loko etungisa kinga. Malgré pas ces acquis de soutien, mais le quoi c'est dans un qui a rendez-vous ngabi o eza lokola deuxième fois linongo et ça nga passe bongo et puis bon on a auto selon sima na obeta on kapona le na obeta no ba sorte ba guérison auto zwaka ya molimo. Bandeko na ngai si on na bi Satan zoya epai na nga lelo nzambe na nga. Na tout nzambe soka azoya kosala nini? Nzamba répondre lo te mais ngamu na mipesi réponse Satan soka azoya pa na yo azoya kosala ni azoya ko détruire azoya koboma de Bible lobi moyibi ayaka pona ko égorger ko boma donc ko détruire donc azoya ko détruire azoya koboma azoya ko bebisa donc Satan azoya pa na nga na journal lelo donc na ko comprendre nzamba yebisinga yango pona zala mayele naza mayele na yebake na journal lelo nazozwa ye mei ya ngambu wana nazozwa ye mei na bango Satan azoya pa na nga ok sala nga mwa panique après na bandi ko bondela na continuer prière pozaki pendant prière le nzamba lobi na nga bongo na tout nzamba répondre lo après na moni papa Dida koti na chambre na yebisi là asisi kosukula nga ke musana ye na kati prière na yebisi papa Didier tala Satan nzamba yebisi nga Satan lelo dans quelques heures azoya pa na ngai donc vraiment faut oza na distraction te ndozo ke musala distraction te vraiment na yebisa ki papa Didier bon ok nga pe na fandi bonga bilelo pe journal lelo téléphone kutu bosana nga téléphone bosana nga na journal lelo na koyamba mutu na téléphone te na ebika ke na koki na nga peut-être koyoka ba audio pe ko répondre mais ko sola contact na batu na lingi contact te na batu na boyaki contact na batu ngabi ok siko contact na nga na ozala nango na mutu nini na docteur o ba docteur wana Satan ko ya pa koti kati na yo zokanisa docteur nzoka ye mei wana bokuta nende place wana nzambe na nga nakende kolongosa lino yango to na tika ngo na bandi ko bunda kati na nga ngabi poni yepi Satan wa poni kaka mukolo oyo nga na funa ke kolongolisa lino o na baye lino o vraiment esali nga mabe mingi na sufaki nango mingi na baye yango penda foka elongwa pona za na kimia aponika mukolo yango Satan vraiment nzambe na nga nazali na équation makasi bandeko ka panda ke nazobondela le nasoli na papa Didier nazonga kisu na prière le nazongi su na prière bandeko na nga nde nzamba ekoloba na nga lisusu ezali kala même heure wana pona loba na bandi prière na ba 6h05 minutes na soli na papa Didier nzamba yebisinga na ba 6h08 minutes ali na soli na papa Didier ba 6h10 minutes na yebisi nzamba yebisinga ali na ba 6h fo ya la 15 minutes nde nzamba yesu koloba na nga deuxième tour
aye koyebisa nga boye boyoka nzambe abi na nga Deline mpo nzambe seka komprenaki ke nabangaki omoni kobanga eza vraiment ya biso bana nzambe te kobanga ezalaka deja eloko mo ezomema defete kati na mutu ozomona emema defete kobanga ezalaka eloko ya bien te ata bapesi yo sango moko mwana nzambe abanga sango mabe te nde totanga yango na babisome mwana nzambe abanga sango mabe te azalaka panike te so ayoki sango moko kimia ok me nazalaki mpe panike nde nzambe ayi koyebisa nga bia Deline natindaki boyoka nzambe abi natindaki baange bayaki kokotisa yo nguya ya kimbangu abi natindaki baange bayaki kokotisa nguya kimbangu kati na yo natindaki baange mabu natunie otindaki bango mokolo nini nde akati mpe alobi eloko te areponde nga te alobi na kati nde baange bakokotisa nguya ya kimbangu kati na nga bandeko mbamo epesa nga mpe makasi nga bi nzambe atindi baange bakokotisa nguya ya kimbangu kati na nga soki eza nguya oyo eleki banguya nyonso ti nguya kimbangu nguya ya révélateur des choses cachées nguya ya molimo santu siko nzambe ye moko tosengaka nzambe tondisanga nguya tondisanga na nguya me ona nzambe ye moko abia Deline natindaki baangelu natindaki baange bayaki kokotisa nguya kimbangu kati na yo ngabia bon otindaki bango mokolo nini nde eyaki okata nango mpe wana elekaki na 6h du matin bandeko na nga nde nabi oke na journal lelo nazala na distraction te nazala na contact mpe na bato vraiment te nazala plus mabondeli kaka na rendez-vous na nga na kokende na nga kolongolisa lino na nga ngabi siko kobanga na nga mo moke ezali kaka kuna nga bio na nzobonda nga bi nzambe docteur wana kosimba nga yo moko papa kimbangu kota kati na docteur wana na bi docteur kosimba nga yo moko fumu yisu kota kati na docteur wana ezala ye te na boyi sata po sata kokota akota pe pa ba docteur ozomo yo kanisa docteur azosimba nzo maboko mo ya mbindo na ndobonda da na opetola maboko ya docteur wana boye boye pina oyebisa nzambe soko boyi na kelongolisa lino o loba na kende te na okende te nde esika nabondelaki vraiment nabondelaki nde na ye kokende pe ko avant kutu nakende wana le nabondi na sisi priye ya 6h wana nalali priye ya 9h le nalamuki 9h nandi kobonda na 9h na bandi ko nayebi te wana nayebi te na omona ondi ezalaki makanisi makanisi mpe lotisa bato ndoto pardon wana omona ndeti ezali makanisi nayebi te na 9h le na obondela pongi eyibi nga na nzolota ndoto moko tozalaki na kombi moko boye tozalaki na voilà ekoki mpo ozala makanisi te elingaka sikoyo saint esprit merci ezalaki peut-être satan alingaki nasumuka na ndoto voilà yango tosengaka bolimbisi sengaka bolimbisi na bandoto oyo osumukaka nango mpo satan so osumuki te akozwa yo te na ndoto na nga na olota tozalaki ndeti na bisi moko boye ndeti na taxi bisi na bakombi tozokende mwa mwasi moko boye azotumbola nga mwa mwasi moko boye azotumbola nga le azotumbola nga na obete karama otumbola nga ka nde mbango naye komona mwana mobali moko azalaki na kati ya bisi wana azokoyebisa ye soki nini na mbamona tali nga bi do yo moto ozotinda ye atumbolaka nga do yo nde moto otinda yango nzambe azalaki na raison ayebisaki nga ke yo koya kokutana na nga na journal oyo do so oye deja wana na ndoto na nga leko na susu nga bi makanisi te oyo nzambe na nga mais sikoyo naye kososola ngo ezalaki makanisi te donc alingaki nga nasumuka na ndoto na nga ozomona mpo soki osumuki te monguna akozwa yo te bandeko na nga soki osumuki te akozwa yo te sikoyo yango ayaka kosumukisa biso na bandoto yango omonaka barapport sexuel ya bandoto donc ezalaka biloko moko mpo azwa yo ozomona mpo ozosumuka masumu oyo eza involontaire do yo moko do osumuki na ndoto na yo doki na ame na yo osumuki o mamba buta mikuwa emebo comprendre kango ozomona doki na ndoto na nga wana na 9h après prier à 9h nde na ndoto na nga nayaki komona ke
mwana mwasi wana na kombi automataki azoswanisa nga lere azoswanisa nga na bosanisi makambo ya ndo oloba na nga nazwaki ona considération te ndoto anga bi oyo eza lokwa makanisi fo ya makanisi lokwa nzambe alobi na yango nake elobango mpe na ndoto me kaka nde naobetela bino naye comprendre ke ezali makanisi te ezalaki ya banda olinga nga na sumuka na ndoto wana donc mwana mwasi wana azoswanisa nga na bisi na kombi wana tomataki lere azoswanisa nga na boyi koswana na evite makambo me azolukela kaka makambo nde nayemonake mwana mobali moko azalaki na moto aotinda ye mbona telinga bi o yo moto ozotinda ye aswanisa nga nzambe azalaki na raison ayebisi nga ke yo ozoya lelo dans quelques heures ozoya epai na nga donc so ye deja yango ozotinda aswanisa nga mba moko nayaki osusumuka ezalaki ndoto nga bi eza makanisi me naye comprendre eske oke nzambe ezalaki elonga mpo na swani te na evite mpe na dete te ke yo moto ozotinda edo ezalaki satan moto asalaki eloko abo ezali manipulation mona ndenge ya bandoto boyebi ka tolobela mamba osumuka na bandoto asi tolobelango nde apres koleka nango wana bandeko na nga naye kokepe rendez-vous na nga nakendaki le nakeye elekaki vraiment bien mba liboso na vi balongola nga lino en tout cas na bangaki na yebisi docteur na te kolongola te nga mosu na ndimi en tout cas osenti docteur wana ezalaki papa kimbangu ye moko ezalaki ye mpo nde nasaliki bebe moko na age anga ye moye jeune garçon jeune nasi akozala moins de 30 ans te akozala mpe ba 30 ans boye ba 32 ans mais oui mais nasaleleki bebe moko wana na ndimi balongola na boyi balongola na ndimi balongola na boyi nakomi kabwa abi nanga toko ya suka ondimi to oboyi nga nayebisi ye mais faut anesthésie abi est-ce que yo kanisi nga nakosala sa anesthésie nga nayebisi okobosana mpe obosani otieni anesthésie te osali nga kaka bongo atali mwa mwasi azalaki kotravaille na ye na bakatani na koseka bakata na oseka le na ndimi na mitiki balongola yango mbala moko nayebisi ye mpe susu kobosana anesthésie te mpo nalingi pasi te nalingi douleur te elekaki ekokaki koleka nzambe azwa lokumu mpo nango bandeko na nga naye kozonga na ndako 12h ebetela nga libanda nabondela ye ka na sa motema na nga ve na ba 12h wana nabondela ye na sa motema na 12h wana na bondi na sa motema alapres lo nini yaki koleka le na ye siko na ba 15h nga biloko na 12h na bondi malonga te nazalaki libanda na 15h nazwa temps na nga ya priere wana lobi bandeko na nga na koti siko na fongo siko moni ba priere moko ya veye moko tosalaki 2 semaines passées na tie siko ebandelika ya veye omoni ba veye oyo tobondelaka na bandeko so olingi obondela oza na bolembu zwa yango tia yango otie yango bandika na ebande nde tobandaka topamboli nzambe osengi bolimbisi oyembi banzembo to oyemba ana alapres ememi yo na motivation kobondela lekanga na yango continue yo moko bondela na yo eza vraiment bien makasi ndenge nasalaki bongo wana 15h wana bandeko na nga na bandi kobondela bongo na bondela na veye wana na olanda bapriere veye tozobonda obonda nazobondela nango toketi na kosenga makila na Yesu papa molimo santo papa na kangi yango alenga moko prière na 15h wana mbala mo bandeko na nga elo nini nayaki omona na 15h wana le na sisi prière wana tema na bondele mingi na lembaki talaka na bauti kolongolo pe linu ozomona ezo déranger susu linu wana doki ezalaki facile me na bondelaki nde le na sisi sko nayokaki mwa bien te nga bite na lala na tiaka mutu boye no nazwi pongi kutu te nazwi pongi na sa pongi deya na omona eyalanga nini ezalaka na nga mingi ta mosu omonde na fandi bo na osala video nakoki komona ta mosu na pense na nga nayebi te so na koexplika onde omonde na fandi bo na komona ta mosu na omona papa Simoki Mbangu na omoni na vision te na omoni te me na osentir ye puis na omona ndeti ye yo do yengaka briske na mona pe mingi mama na biso o akufa
omona ofandi bokanisi ete lo moto ozosentir lokola ye ozomona ondire ye ta mosusu na osukolo mwana omona lokola mama na biso na liboso na ndo comprendre te o ata ozolinga obungisa yango ezoya kaka donc ozomona ke donc aza wana mingi namonaka mama na biso ozomona ofandi na oboye ka nde na oloba na nga boye na koza pe na osola na bato na bandi omona ndeti ye donc ndire présence na ye na omona ndeti elongi na ye ndeti atelemi wana ta mosusu na komona koto ta mosusu na komona ayeboye ta mosusu omona pembeni na nga kana donc aza wana mingi penda ye une fois nde namona lokwa mama mwilu namoni bamoko elongi ya mama mwilu ebimi ondire aza wana pembeni na nga mais mikolo mingi nakomona papa diangenda ozomona omona ofandi boto mosusu mwa loko elongi ya papa diangenda na priere nde namona papa Simon Kimbangu oyo aliputa wana ezala ndeti ozobonde obandi komona lokola eza te komoni vision omoni ye ozomona lokola ye donc ozomona donc ezala ndeti ta mosusu présence na ye nde na comprendre bandeko nandi komona Satan le diable nazomona ye wana na gauche na nga nazomona ye mingi so namoni mpe Satan achange bilongi azaki liboso le namoni bo namoni elongi moko biza onde bilongi mibale ekangama esika moko esali biza kazoba o nani oyo achange akomi na maseke na ye na elamba mwindu na maseke après achange ayi kokoma lokwa nyama azochange kaka naomoni na gauche na nga na droite na nga papa Simon Kimbangu oyo aliputa donc tina afandaki na lali na naomona bango mibale nalamuki penda nafandi boye nde nafandi boye naosanti koto Satan azali koto papa Simon Kimbangu oyo aliputa image ane ewumelaki ngai nafandi na aka na kati na ba nzambe zwa lokumu mpo ete oza nango kotika nga te otika nga te na maboko ya Kadia Mpemba oyo kotika ngai te zwa lokumu nazopambolaka nzambe merci papa nayebi ete tumba yo moto ozobunda donc image na bango mibale ewumelaki ngai bandeko na nga après na air moko eye kokata nango ekati nango mbala moko natondisamaki na esengo na comprendre ke nzambe aza na nga yango wana ayaki koyebisa nga ke atindaki baange atindaki baange bakotia molimo bakotia force puissance alobaki bakotia puissance ya kimbangu kati na nga bakotia puissance ya kimbangu kati na nga donc nazalaki na puissance ya kimbangu seke monguna ayaki kobundisa nga na niveau likolo ayaki kobundisa nga na niveau moko likolo makasi mais nzambe yango Bible elobi na biso tentation moko te bitumba moko te koyela biso ezala au-delà ya force na biso naye ko comprendre sikoyo ke le monguna Satan asali programme na ye ya koya epai na nga soka ninga oyo asani ye kama tayebi eza mbala liboso te Satan aya pa na nga mais oyo nde ezaka po nzambe ayebisi nga ke Satan zoya lelo dans quelques heures epa na yo nzambe pourquoi koyebisa mutu ndenge wana ezali ke po oza na distraction te ozomona donc nzambe akoyebisa ke lelo likambo boye kokomela oboye elingi oyeba ke oza na distraction te obondela donc yango nzambe ayebisaki nga ayebi ke sa atindaki deja baange na ye bayaki kotia puissance ya kimbangu kati na nga batiaki puissance ya kimbangu kati na nga mais soki ka puissance ya kimbangu ekozala kati na nga mais soki nasumuki mbala mona neutralize yango ozomona neutralize yango donc yango moni nzambe ayaki koyebisa nga mpo nazala ekenge nasumuka te wana ezalaki lobi lelo sikoyo oyo tozoloba boyo nga na osalela bino video oyo nazalaki na nga na priere ya herni na priere ya 6h tobondelaki priere ya 9h nakomi na priere ya 9h fale nabondela na priere ya 9h nasusumuki boye 9h26 minutes so ere elekaki mpenza mbamonga bi lokwa nabondelaki na nga bien na 6h na 9h oyo naobondelaka na 12h bien nabondeli ata moke te lokwa mpe ere se elekaki nango nga bite na obondela na nga ka na 12h nazalaki mpe mpe fatigué makasi mpo lobi nalayaki retard et puis nalamukaki na ntongo mpo na priere na 6h wana puis mba moko nga bi nga bibo nakoti na nga na WhatsApp lokwa naza ba message ebele na WhatsApp wana 9h30 boye
na bondeli te ngabi na bondela nga kaka na 12h bien na koti na WhatsApp na komi koyoka ba audio bato mpona ba audio ebele nazoyoka na WhatsApp nazo répondre nazoyoka ba audio na répondre nde mbala moko bandeko na nga namona eloko nini nayaki komona naye komona ndeka nazalaki ya kolala bongo ndeka nazalaki ya kolala bongo namoni mbala moko nafinikaki kweti nafinikaki penda kweti bonde tofinikaka mamu nazalaki mama na pongi nayoki porte ya chambre efungwami ku eleli mpenza nasanti porte ezofungwama eleli mutakoti azwi mbala moko kweti oyo nafinikaki abendi ngai yango doseni wana eza lokwa muleto bandaki kokolaka na Kinshasa mama kozala bimaki na ntongo ayebu akuta yo ba 8h wana ozaka ya kolala akoti mwana olamuki nano te mpo suka basano sabo abendi yo sikoyo liputa to dra oyo ofinikaki abendi yango mpo alamusa o don namoni moto abenda ngai dra kweti nafinikaki abendi yango tikuna kangi le nakangi na oloba tikanga na oyoka bien te tikanga nafinika na oyoka bien te mbamo moto anga abendanga kweti yana nyonso mbamo nalamuki me nafongoli misu te nga binani abendi nga kweti papa Didi aza mosala nango akoti na chambre oyo ekobenda nga kweti nafongola misu boye nafinika kweti na nga ngabi eza makambo spirituel nzambe na nga natala eboye 10h20 minutes natala eboye toza 10h20 ngabi nzambe na nga kubinda mutu kweti elingi elakisa protection bandeko na nga bongo te kweti mutu afiniki couverture elakisaka protection so omoni mutu afinika couverture do aza na protection ozomona mutu alata manteau donc aza na protection donc balongoli nga protection nzambe na nga balongoli nga protection ndenge nini Seigneur namoni balongoli nga protection nde après mbala moko nga nabi obitumba penda do lobi eleki satan yesu lelo ubie ndenge nini nzambe na nga ok problème te donc nde naza boye wana toza ba 10h 20 30 40 mbala monga nabi mpona soli natali na soli na papa Didi abenga nge ezalaki 10h20 tile na osusumuka wana 10h40 done kaka 20 minutes mpe nazwi pongi nde babendi nga kweti bongo donc eza na molimo do elingi elobaki balongoli nga protection sikoyo yo mutu balongoli yo protection oyebisanga sikoyo mabe soki eyeli yo ekozwa yo naza maloba ebele koloba place wana me nasisaka lisolo maloba oyo tokodevelope nango na otiango na video mosusu tokosolola nde mbala mo na santaki ke naza sans protection na moma na protection te donc toza na 10h et quelque donc ndenge balongoli nga protection boye eloko ni balongi mpo balongola nga protection eza na leson monene oyo nga na koopia bino mais aire a prière ekoki naza na bato tobenga na po tobondela aire a prière ekoki nazotika bino donc balongolaki nga protection balongolaki nga protection nazobandela na otala video au numéro 2 pour na expliquer et comme on a suka presque makambo on a monaki mena ok na numéro 2 pour na expliquer nde balongolaki nga protection le balongolaki nga protection na ba 10h 20 40 point na yaki ko comprendre que balongoli nga protection nde nayebaki ke na 12h so na bondeli te mabe koya na 12h donc na 12h wana na bondelaki makasi na bonde makasi na 12h après eleki nango namonaki mpe eloko te na 12h wana nzambe atalisenga makambo mosusu kaka oyo ya normal kaka boye mais le nayi kobondela su na 15h wana nde nayi komona mbwa moko azalaki pembeni na nga wana mbwa wana bandeko na nga tala molai ya mbwa so na mesure yango ekozala ata ba 2,50 m donc azalaki sikoyo omoni ndenge nafukami boye mbwa wana sikoyo ndeti pembeni na nga na mbetu mbwana pembeni na nga na mbetu mpo nini nazalaki na mbetu mpo na 12h nabondelaki makasi na 12h nabondelaki makasi natiaki prière wana oyo nayebisi bino natiaki yango na baprière tosalaka na baveye wana natiaki yango papa na landi mpo natiki yango bandi kobonda nake na bapsome natangi ezwaki nga ta makasi mpo nayebaki ke naza na protection te
ozomona so mabe moko eyeba kozwanga do funa bondela na bondi na babsom na bondi na babsom na bondi na babsom nde tellement nalembaki nalali ka moke boye reve ya 15 ebeti na pongi na fukamaka na mbeto wana nzambe na nga bandeko mbwa ya monene ndoto te naomona vision nde naza kofukama na mbeto boye mbwa monene pembeni na nga molai na ye ba 2 metre boye le sikoyo onafukami boye naobondela na senti na te mpondi boye mbwa na likolo ya mbeto mbala moko le na te bonga bi mbwa bamona moni sikoyo mbwango abaluki sikoyo omoni elori sikoyo namonelaki molai ne mpo lere abaluki talaka ndenge aza molai bongo azobaluka sikoyo azobaluka apesi sikoyo mokila ne kote mosusu apesi motu kote sikoyo aporte abaluki ale ye wana abimi swabala abimi ye wana kei mbango akimi bamona comprene nga bia soki nabondelaki makasi te na 12 heures enga ezala mabe makasi enga ezala mabe makasi so mpe 15 heures do prière à 12 heures lokwa nabondela makasi ya 15 heures na bandi kaka prière bandeko na nga nde na bandi prière nzambe ayebisi nga makambo boye mpona makambo akamba ayebisi nga mwa makambo boye wana ale kale na bandi ya bandi oyebisanga otala boye ale après mbamole azosisaka wana na continue prière olekuti lingai ku makambo yango fai na enregistrant to na comment mais nga na bino obosana ngo te ale mbamo na bandi siko kobondela ale mbamo na mona mbwana azobaluka mbamo swabala do prière à 12 heures donc esalaki makasi ozomona so nabondelaki bien te na 12 heures yango nzambe asunga biso donc tokodevelope nango toloba kopesa conseil na makambango pourquoi ekokai kozala ndenge wana don nzambe aza malamu mingi yango bomoni na journée mbima na nde koyemba nzembo oyo yango nanya koya kobebisa kimia nanga po Yesu azali na makoki ya kokanga nguya ya satana po esengo na ye etonda bomoto bwanga akotikanga te naza moponami na ye akobosana te oyo nasalaki mpo na ye moninga malamu masi akosi na yuda yango nani akoya kobebisa kimia nanga kimbangu azali na makoki ya kokanga nguya ya satana po esengo na ye etonda bomoto bwanga akotikanga te naza moponami na ye mwana nelembo akobosana te oyo nasalaki mpo na ye molingami nanga masi akosi na yuda do yango wana do nzambe aza malamu mingi tozalaka toujours na confiance ya nzambe wana oyo asolosolo biso toyebi o ngai na yo mwana elembo tocomprendre nzambe wa solosolo ata bitumba ngwa ndenge nini bible elobi na biso ke tentation bitumba moko te koya eleka na force nzamba kosala kaka moyen moko po yo ozala likola bitumba oyo koyela yo ndenge esalameli na ngai ozomona yango mo nzambe ayaki deja koyebisa nga epuis totambwa na via sanctification epuis tobondelaka makasi po soki nzambe ayebisaki nga te nde nini na ngai nayebaki journée oyo naza na visitation moko boye satan le diable akoya kovisite nga akoya epai na nga ndenge na ngai koyeba ngo bandeko na nga ozomona na ngai nayeba ngo te yango tobondelaka makasi nzambe afongola biso mato ya molimo miso ya molimo bonguna ayaka kokanga biso yango pourkui ayaka kokanga biso yango mpona makambo boye mpo ayebile ye azoya kotala yo azoya epai na yo kosala makambo na ye oyo alingi asala mpa na yo yo oyeba yango te mais sikoyo yo so oza na connecte na molimo santu ye akoyebisa yo tala makambo ayebisi yo donc eza kutu te ke ofoti na nga to nini to foti ya nzambe pourkui asinyalaki nga te mpo na nini ye aza na contact na biso bana na ye ayebisaka biso biso toabana ne yo ya oya kodetruire mwana na nga nasinyale mwana na nga te donc nzambe asinyalaka biso na makambo ebele oyo eyelaka biso nde moto totiraka attention te yango wana omoni ke tokweyaka na mitambo ya monguna yango nzambe azala na biso mingi ere ya priere ekoki
nzamba mona moko na moko na video oyo en tout cas ya motu ezali fo kozwa tokolobela ngo na ba video mosusu le topesa ba conseil na video topesa ba conseil na koloba pe likambo boyeba dake histoire aussi de ya mama de na ye abetango alikuna siko na opesaka ba conseil ndenge ezalaka na ndenga molimo nzamba mona moko na moko kimia na Yesu Masiya ezala na moko na moko amen nzamba malamu a bolingo azwa lokumu merci yango nanyako ya kobebisa kimia na ngai kimbango azali na makoki ya kokanga nguya ya satana po esengo na ye etonda bomoto bwanga akotikanga te naza moponami na ye akobosana te oyo nasalaki mpo na ye molingami nanga Masiya kosi na Yuda nzambe na biso aza malamu aza bolingo o Yesu kuma masanjolama na o nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso azwa lokumu lelo lobi pe libela na komba tata mwana pe ya molimo santu amen.